Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, car ndenge nebi sarabino en tout cas na kati la personnalité TV masolo eza kitoko ndenge na lobaratro me mabino ti na ti en tout cas tozo me mabino ti na ti babona ne na bino nyonso balandi ya la personnalité TV nebi ke bofeta ki kitoko e bongo biso pe tozo koba toujours kosela bino mosala na sima ba fête car ndenge toyokana na bino en tout cas mosala toujours et bongo na apesi bambote directement na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambo ba diva Westwood ya givwa maboko bank na kati London City Arlette Matoko liso nzambe sans oublier Mère Boss Mama Doris Le mafumu na gaz moi ça motema mala moi ça la toujours pour la personnalité TV ezala en tout cas lelo toza toujours na kati ya mpasa et si qu'on a telemi eza entrée ya terre jaune car ndenge nebi sarabino eza ba route principale et bongo toza na kati ya terre jaune ndenge ka nebi sarabino biso koto en tout cas musala ezo sale makitoko po ba voisin si ba lala en tout cas tozo koba toujours kosela bino musala nde musala sans plus tarder bon oyo eza bongo environnement oyo ya mpasa ya terre jaune vraiment to sepeli lelo kola kisabino bomo na ndenge ni terre jaune ezali ndenge ni ba moteur bazo kumba ndenge ni ba mituka ezo kumba matuka côté environnement eza vraiment kitoko sans plus tarder et bongo to kotambola siko pona kola kisabino biloko eza na kata mpasa. Toza déjà na kati ya terre jaune car ndenge nebisa na bino en tout cas nebi ke si bo comprendre so bo mon présence na na kati ya venu c'est que ezane loko mo quelque part bazoteka kaka ndenge nebisa ki bino ndenge nebisa bino toujours mpasa ezo tongama kandenge bozomona en tout cas o bozomona na musika wana ezali entrée ya terre jaune esika wapi to côté laki donc ezanzela makadam o mutuka na yo ekoya depa ti liboso ya porte ya ndako na yo en tout cas eza bongo esiko na telemi ezali deuxième direction na makadam en tout cas eza esika ko bunga te eza pe esika mabete eza bisika moko ya kitoko na sir bozomona dia ba courant bozomona ba voisin donc nyonso oboko luka ko yeba ko tuna na sir ici bozomona ngo déjà na bilili et bongo tokota na kati pona ko beta penza masolo na biso car ndenge to mesana ndenge to beta ndenge to salaka sans plus tarder tozo kota diapo na betele bino masolo. Et voilà, nous sommes arrivés na kati ya lopango na biso oyo tuibisa kibino wana nazaki libanda maintenant naza na kati vraiment ya lopango pona ko betela bino masolo en tout cas lopango bozomona oyo eza déjà avant bazo teka toza toujours na kati ya mpasa précisément na terre jaune na car ndenge na bisa na bino en tout cas totambola biso morote tozara toujours accompagné na ba commissionnaire o ba betela biso masolo en tout cas toza toujours na mama Sylvie oko pusana bandeko balanza la personnalité nebi ke bwebi mama Sylvie yende mtobetela bino masolo lopango ka ndenge na lobaka bango nde baye bara makasi koleka ngai mbote mama na ngai betela biso penza masolo ya lopango tozali bandeko balanza la personnalité TV bayeba lopango ezali koteka mandengo monyango boye ezali 15 mètres et 12 mètres sur 22 12 mètres sur 22 tiango na kombi batiango 15 000 à discuter na monene nyonso lopango na ndako eza na kati na wese wana eza na kati nayebi ke bandeko bozomona déjà ndako yango eza liboso na biso wana eza studio to eza chambre ezali studio monene ezali studio olobi batie 15 000 à débattre bandeko balandi balingaka bayeba précision bozosuka nango pe combien bon prix ya suka nayebisako toujours ke ezali mosombi na moteki biso tozana liloba koloba prix ya suka te mais prix ya suka ezali mosombi tango komona ke osepe na place okakoli na moteki nde boyokani bo conclure marché
Ok, bandeko balandi nayebi que bozo landa penza mama Sylvie na boke binyoso mama Sylvie koto mai na courant ezaka ndenge. Toza na courant na kanso moni courant ko toza na lupango wana omoni singa ndenge koti. OK. Toza na mai soko za na possibilité na yo okobendisa pompe na kati ya lupango na yo. Wana eza basinga courant o bozo mona déjà eza basinga courant mama Sylvie lupango eza na problème te po bandeko bakoma kobanga na bango et surtout avec le temps bandeko bafumu batekaki bamapangu penza bateki lopango moko epa 4 personnes lopango moko epa 5 personnes lopango nano etekami te biso penza makambo bafumu ezalaka susu te parce que fumu aza susu na mabele te ba oyo ozomona bazali bato basomba na bafumu donc fumu azalaka susu na mabele te oyo azali moto asombaki alingi asala mwa likambo nende ateke eloko ne po esunga eza lopango ya baproblème te prévane mama na biso ozomona azotumba mbisi wana ye nde locataire avandi na kati ya lopango oyo. Mama Sylvie lopango ebandi wapi esuki wapi po tozomona na église na kati toya koteka na église pamba lopango ebandi wapi esuki bon lopango ebandeli kaka na limite ya église ndenge ozomona ngo boye moka limite ya église kobanda na limite ya église tina coin kuna bisika mwana wana avandi azoteka banana oye nango na balabala ya tunnel o parce que za lopango a coin oye nango ti kuna na suka ndako eza na kati ti na suka kote bakolo wana ezali wese ezali na kati ya lopango ndako eza na kati ya lopango ti kuna na suka donc munene na lopango nyonso. Ok, na zasuro bandeko balandi bomoni vraiment bomoni mama Sylvie et salamu appel moke na bandeko bazali banda mboka o bazolanda yo penza lelo na bokebi na kati ya la personnalité TV. Bon conseil biso tokopesa kaka na bandeko na biso bao bazali libanda mboka malamu kolona mbongo na kati ya mabele parce que kuna ezali mboka bapaya lelo soki yo sombi lopango tongi ekozala bolamu mpona bana na yo avenir na yo ekozala malamu nde conseil na kopesa kaka bao bazali ya kolala bafongola misu batala sima Kinshasa se développer totambola kina omona ba biloko nde ba parisien nde bazotonga conseil na kopesa bango kaka baya botindi batu ba vérifier ba document bozu botongi tolingi teke lobi ko ya kozonga na Kinshasa ovanda na sima ya mutu ekozala malamu te il faut kolona kati ya mabele. En tout cas, Wanezaki Toli, Mama Sylvie, a pessi na bino, babonné à la personnalité TV, nabi ketoli ngarabino trop so ki to laxarabilo oyo, ezaka po na bino pe bozwa bisika. Na sûr que passa, eze sika o batu bazali, na bakwenyo so bozomo na ba construction, ya bien ya ki toko vraiment, eza na kati passe en tout cas tozo benga bino, tozo silabino toujours maboko ko fongwa mande na bisarabino, en tout cas mbokelengi Kinshasa elengi na kati la personnalité TV vraiment tozo benga bino tozo zela bino maboko ya kofonga matongo bino bozora biloko pona kotonga et ça la rappelle sengo na biso. Bandeko balanza la personnalité TV na ebike esika oyo tangu boko monango lisusu boko se rappeler vraiment que ici to kota déjà awa ici to la kisabino déjà et loko eza na simanangama pour na modification ya prix ya ngonde sali to zonga lisusu awa to beta masolo parce que prix oyo to solo la kiwana ezala ki yango te maintenant to jusqu'au prix moko ya bien oyo exalaka en tout cas bozala de cité bo hésiter te pona koya kotuna ebongo esika oyo eza vraiment musika te na sur eza na ba entrée mibale eza na entrée ya tor jaune eza pena entrée mususu soki okiti kaka na aéroport okosala moins de 2 minutes pour okoma awa na sur na musika bozomona eza aéroport sika déjà ba mituka pe elekana en tout cas place oyo eza penza kitoko makasi kaka ndenge bozomona bilili. Car ndenge tozo continuer ndeto ebisaka bino ti na ti en tout cas pièce contre pièce c'est la bino musala na kati la personnalité TV na bike bozaka sepela tango bomona biso na bike ndaku oyo esi bomona ki yango déjà na émission oyo ele kana kuma tozongi lisusu apona ko ebisa bino na likambo etali modification ya prix tango mosusu prix au besoin qui ezala ki vraiment élevé maintenant ba bongisi vraiment prix
prix na kati ya lopango bozomona kaka ndenge toyebisaka bino en tout cas boza jamais desi mama Sylvie obetela biso penza masolo ya lopango oyo déjà bandeko la personnalité TV batala yango mama Sylvie beta masolo. Merci likambo tozongeli lisusu awa pona ko modifier prix ndenge mama journaliste auti koloba prix oba pesa ki liboso ezalaki likolo sikoyo bazobanda yango 100 000 à débattre. Ba bandi yango 100 000 à débattre na bika liboso tolobaka ezaki na 200 000 à débattre. Or ezaki na 200 000 te eza maintenant na 100 000 à discuter. Donc yo mutozwa ki information que za 200 000 to changer eza 100 000 à discuter. Mama Sylvie lopango et eza la banda ko mwebele banda kongo eza na ba combien de chambres. Bon ndako ezali 3 chambres salon salle de bain, magasin, salle de bain ya bana ya ba parents, donc tout ezali. Tout ezali. Côté ezali quoi moi le jet moko ya bato kaka kolambela ndenge monya ngo boza moi studio hein. Guérite ya bakolo lopango salon de go ya tongelaki. Mais ezali en tout cas bien na kasi bo mona ndenge ezali eza penza elo moko kitoko. Ils combien de mètres sur combien ndenge bato? Bon lopango ezali 15 mètres sur 18. 15 mètres sur 18 et bongo ndingo 100 000 ce qui moto kiti tant mosusu na 80 mo saladeni. Bon toujours na lobaka lilobezaka moko biso tozali bateki mapango te mais tosala kapona ko sangisa mosombi na moteki donc prix ya suka e wuta ke pa ya moto azobimisa mbongo na moto alingi kozwa mbongo. En tout cas, bandeko balandi na biko bozui vraiment ba détail na bino bozomona wana to meki kotambola mwandambo pona kolakisa bino penza lopango na biso na sir bomona ki yango déjà ma toko yango te ko arrêter biso to tambola te po to lakisa bino ta eza ja sima na biso eza sima lopango na biso. Ils ont des toilettes oyo déjà batongi eza ba toilette à libanda ndenge mama Sylvie baki ba toilette à katanda ko ezali ya libanda pe ezali en tout cas awa ezali vraiment sima ya ndako ndenge ka bomoni déjà pe na porte mosusu libanda koki ko bimela pe en tout cas ezali na emplacement ya malonga kaka ndenge bo moneli ndenge to bisara bino en tout cas kata la personnalité TV bozo bloko kitoko bozala jamais dossier en tout cas tozo benga bino boye belé vraiment bo s'abonner ya trop pour bo continuer ko ça la découverte ya biloko bien na kata la personnalité TV vraiment nyonso ezali courant na sir bozo mona ndenge eza déjà courant ezali mai pe ndenge mama Sylvie bakia na kati ya passe en tout cas mai ezaka na problème te mai penza ezali bango ku baza na mai na bango na kati ya ndaku na kati ya lopango en tout cas nyonso eza malamu a penza sokozo esikoyo o dépenser na yebelete o dépenser te aux appels des cités.